Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre sur votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo Yamapangu, cette fois-ci, la personnalité TV Azongi Nakati ya Plaza. Donc cette fois-ci, la personnalité TV Aza Nakati ya Plaza, Bokota, Kozapete, on l'a, Tozanabino, Ekolo serré, scotché quoi. Donc Tozanabino ensemble. Tolingi Koutebo Zapé, Tobi Tozanabino, Omoni Bino Moko, Toza vraiment na Makadam, Tozana Makadam, Omoni Mitukandenge, Ezali Koleka, Mitukandenge za Koleka, Mitukandenge za Koleka. Donc cette fois-ci, la personnalité TV Nakati ya Plaza. Balobi zala brancheux, zala serré, zala collé, zala scotché. Donc tozana bino ensemble. Tozo banda mosala car ndenge to mesana ko salela bino mosala na kati ya la personnalité TV na maloba ya ti. Donc biso tozo continuer ti li fobo et ti aussi lisango ti. En tout cas tozali ko continuer ko sala mosala kitoko sans plus tarder avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. C'est parti. Toza awa donc limite de lopango banti awa et banti awa eza lopango moko ezui 3 avenues. L'avenue liboso yango oyo eza non loin na Makadam. Donc mopanzi boye na sir bomoni batu ndenge bazali eza Makadam eza liboso wana Makadam eza liboso donc toza na Plaza donc ezali nolo na Makadam au compter kaka quelques parcelles et puis au komi eza lopango monene ezui vraiment 3 avenues ezui ba avenue misato awa toza na avenue ya liboso mituka yango wana ezoleka environnement pe yango wana ndenge bozomona environnement yango wana en tout cas batu batonga déjà batu batonga wana ezali avenue bomoni bino moko ba clôture ndenge ezali bomoni mituka mpona lobake mutuka eza na facilité ya kokuta donc mutuka eza na facilité ya kokuta tina kati ya lopango ma ezali courant ezali kande bozomona na bilili na sur bomona bino moko ba câble ya courant ma vraiment ezali eza lopango monene ezui 3 avenues on a tozaki ezesika yango ebandeli to pusa na malembe donc mituka yango bozomona courant ezali ba câble pene ezali ba câble à courant ezali 5/5 bomoni environnement ndenge ezali lili eza penza na ba parcelle clôturée bato nyonso batonga vraiment na ba norme kande bomoni ezali esika moko eza développé vraiment eza développé ndeka tolobi toza na Plaza bomona bino moko avenue ndenge ezali lili bomona esika yango tozali vraiment musika te na Makadam nde na bilopango ezui 3 avenues lopango eza monene kande nazokende nde lopango pe ezokendela lopango ezui 3 avenues ezali ko mesure 50 mètres sur 60 ezo mesure 50 mètres sur 60 eza vraiment lopango moko ya monene toza libanda tolakisa bino juste libanda na yango et puis environnement après bokomona tokota na kati tolakisa bino comment yango ezaleleli et puis bazosala ndenge nini pour que moto a se retrouver on a tozotambola toza kati ya Plaza tozotambola bomoni environnement nango ndenge ezaleli deux environnements moko ya bien eza bien batu batonga et puis bazo continuer toujours
kotonga boyongo lokola biso mosala na biso ezalaka ya kotambola tolalaka te soki babengi biso soki toyei koluka contact moko ayebisi biso ke naza na baplace biso tosaka toujours mosala na biso mpona kokóma sur terrain bomoni au deuxième avenue avenue ya se oyo eza ti avenue mosusu oyo tokoti eza ti avenue mosusu oyo tokoti bomoni ke kotango nyonso eza calme ezali na bandako ya minene balopango ya minene batonga donc tozotambola toujours mpona kolakisa bino lopango ndenge ezaleleli eza mpenza lopango monene etalaka 50 mètres sur 60 50 mètres sur 60 eza vraiment monene eza vaste ya lopango moko ya monene mpenza eza lopango ya monene ma tokobeta biso masolo tobeta masolo po bazoteka yango baza possibilité so moto aza na makoki na ye azwa yango nyonso soki mpe moto aza na bapossibilité mpenza wana te akozwa na ye ndambo eza lopango monene ya lopango monene ma bazodivise déjà bazodivise yango ma balobi motu pene ya makasi soki amonani na ye rien n'empêche azwa esika na ye ya monene oyo ndenge kaka bozali komonela dans lopango yango oyo tozocontinue awa toza ja na avenue mosusu mpe donc toza na avenue tobandaki na avenue ya liboso esika oyo bomonaki makadam tobi baza non loin na makadam nde tokoti sikoyo na avenue mosusu oyo ya se donc baza na makadam après bazwi avenue ya C parce que baza 4e parcelle na makadam baza 4e parcelle na makadam eza penza esika moko ya bien eza esika moko ya bien kandenge bozomona na bilili na sir bomona bino moko esika ngo mabeleza ya kofanda et puis bomoni de gauche à droite bomoni bino moko environnement penza eza bien bato basomba bato batongi bazotonga pe kaka lisusu avenue mosusu yango oyo nde tobi eza na 3 avenues so kiti na makadam balabala ya liboso okiti yango ti na suka avenue mosusu eza wana ozwi yango tout droit lisusu ntango okóma na mwa suka omati lisusu donc ezwi vraiment 3 avenues eza non loin na makada bapoint nango nyonso eza pena lopango mwa bien eza esika moko mpe ya bien kaka ndenge ozomona na bilili oyo eza mpe avenue mosusu oyo tozwi oyo eza pa avenue mosusu esika na telemaki wana tobandi siko komata oyo eza lokwa 3e avenue donc avenue ya nsima eza mpe na baportail misato esika tobandelaki eza na portail esika oyo toye eza mpe na esika oyo na telemaki bomoni motuka grand car moko eza wana portail yango wana siko tozotambola susu awa baza mwa portail moko ya mokie oyo batia wana mpona bato kobimela do lopango eza vraiment monene 50 mètres sur 60 bomona bavoisin ndenge bazali bavoisin bazali na ngambo nyonso bavoisin bazali donc toza na kati ya plaza tozomona toujours ndenge yango ebandi ndenge lopango ezaleleli eza clôturé donc totamboli vraiment totamboli na bacoin nyonso mpona kolakisa bino et puis tozocontinue kotambola mpona kolakisa bino esika oyo na telemaki wana yango ekei limite na yango ekosuka awa eza limite na yango esika esukeli de esika na telemaki ti awa kuna ezalaki kuna ti kuna donc 50 mètres sur 60 awa toza toujours na libanda
tokota na kati bino mokabu somona naloba mingi te naloba nanga mingi te donc lobebele tozobenda ye monsieur zoke molai penza po esika ngo eza pena monene pomoni ndenge totamboli penza totamboli tobandi banda ebandeli mpona kolakisa bino ndenge yango ezali bavenia kitoko motuka eza na facilité kokota courant ezali mai donc sans problème 5 sur 5 wana tokoti toza na kati ya lopango donc ezalaka terrasse malheureusement ezalaka sous terrasse te bomoni nde batonga batia baplace oyo bato babandaki kofanda vraiment kofanda ezalaki terrasse donc eza lopango monene ezali terrasse eza pe esika oyo bato babandaki kofanda esika oyo bato bafandaka bomona do baplace ezali oyo bato bandaki kofanda lopango yango eza lopango monene bomoni eza penza intact eza kitoko bomoni bino moko baplace banzete ya pio ezali donc bandako mpe ezali bato bafandaka banzete pio ezali banzete pio vraiment donc ofandi ozwi mopepe sikoyo na kati awa bayebisi biso bazali komorsole na kati awa nyonso bazomorsole yango babi mobimba nango nyonso 50 mètres sur 60 mobimba nango nyonso babandi yango 250 000 à discuter mobimba nango nyonso nde bozomona yango na bandaku na babisiko batonga baterrasse mpona bato nde batongaki mpo terrain ezalaki baplace ya baterrasse batente batonga yango vraiment na brique batonga bien eza esika bien ndenge batonga boye batonga baplace ya baterrasse eza bandako balobi mobimba na yango babandi yango 250 000 à discuter ma baza na procédure mosusu bazali kokata bazomorsole yango babi bamorsole ba 15 mètres sur 20 na ba 16 mètres sur 20 mais na mobimba nango ndenge tolobi na bandako nde bomoni na baplace nyonso ezokende na 250 000 à discuter et na kokabola yango bakabola yango na 6 parties na 6 parties wana ekei ba 16 mètres sur 20 na ba 15 mètres sur 20 ba 16 mètres sur 20 na ba 15 mètres sur 20 batie yango 35 000 à discuter babi 35 000 à discuter bomoni bino moko tozali penepene na makadama esika oyo ezali nolwa na makadam 3e parcelle na makadam ezaka toujours likolo par rapport ya ba place mosusu ya kokota dans lopango eza tellement monene eza na bandako nde bomoni wana na bazo morsole babi moto makasi rien n'empêche avec 250 000 obeti masolo babi kobanga prêter solo là ndenge ka ezalaka nango babi kobanga no prêtement et soko moni peu oza na possibilité wana te il y a des modalités oki kozwa 2 terrains na kati oki peut kozwa 3 terrains il y a 16 mètres sur 20 16 mètres sur 20 na 35 000 à discuter déjà 35 000 à discuter bomoni paysage ya lopango eza vraiment lopango moko bien ya lopango moko calme lopango moko eza banzete belé banzete vraiment mutu ozwila mopepe na facilité donc soza awa otokate soza awa to lie fufa moto ndeni ni otokate po banzete ezali tara oliango déjà na sanzete donc tango olia na sanzete moto kezate yango tolakisi bino donc courant ezali mai vraiment ezali babi si bakaboli yango na 6 morceaux mutu makasi babi 250 000 obeti lisolo kande tolobi ke kobanga note baza na besoin ya lisu donc ndenge eza likambo oya kaka oya kosolola si tu veux le tout ma soki oza na besoin ozwa
16 mètres sur 20, tozwa yango mibale ba 16 mètres sur 20, 16 mètres sur 20, rien à pêche babiwana okobanda na 35 000 obeti masolo babi 35 000 dollars obeti masolo ka ndenge ezalaka na yango dans lopango yango lopango mo ndenge ezaleleli lopango eza tellement monene eza pe na ba place à pio ya eza pe na deka bozomona bino moko et pas trop vraiment de commentaires bomoni lopango nde ezaleleli tomsu lopango ngo neti bakomba te lopango monene boye 50 mètres sur 60 tokobandela kokombelela wapi tokobandelela kosukela wapi de ezaka ke kote na ngai nga na mikomboleli bomoni mituka eza kati ya lopango mpona oloba ke facilité ezali donc biso tobengi bino na kati ya la personnalité TV bazala jamais déçu en tout cas bouela c'est le temps nga na beti ngonga et na beti ngonga na pesi déjà air yango yo déjà et bouela en tout cas vraiment vous allez décider toza non loin na macadam donc au compte 3 parcelles à procomi bomoni bino moko environnement na yango eza développé par rapport ya ba environnement mususu otokotaka environnement en tout cas wa eza kitoko eza bien bopusana boya ko solola bomoni totamboli presque lopango mobimba totambola presque lopango mobimba pour l'accès bino 50 mètres sur 60 totambola ndenga libanda totambola pe na ndenge ya kati totambola pe na ndenge ya kati donc eza pe déjà na église moko baluwaka pe awa espace oyo bomoni oyo eza na église moko baluwaka déjà bafutaka mbongo déjà église oyo baluwaka donc espace eza monene mutu pe ya fête babi ya biso eso pe mutu abike no alinga saisa fête na ye eza na un espace problème eza te bomoni bino moko ndenge ezali biso tobengi bino bandeko na biso toyebi ke bozali banda mboka en tout cas et pesa confiance na biso pour que ozwa esika na yo na facilité bomoni ndenge ezaleleli en tout cas bomoni totamboli vous allez toujours brancher, vous allez toujours coller scotch pour le reste il y a programme topia ba programme na kati ya la personnalité TV. Merci Nabandeko Balanti à la personnalité TV. Merci Nebika Bozala qui est belé liboso ba poste téléviseur Nabino pour na kota la émission Nabino oyo et le bela rabino makambu ya ba achat ya mapangu Nebika Boza branché yango na lobi Bozala toujours branché pour na kokoba ko continuer ko tala topé ko découvrir ba offre misusu ya sika donc lelo tozalaki bongo na kati ya plaza pour kolakisa bino toujours ba offre ya bien ou en tout cas bokozala jamais décide tokozala ba côté kuna ya Riflar tozala ba côté ya nini ya Riflar ba côté Banjil brasserie pour kolakisa bino toujours ba oyo ezali ba offre. Merci na ba membre soutien ya la personnalité TV ambisi baza bakana mo général John Kimbambu ba diva au sud de Givois mama Boko Bank na kati London City sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzambe donc ba mbote na bino tokoki kobosa na bino ata mokolo moko te pe soko mokiete topesi pe ba merci na biso lisusu na mama Doris le mafumu na gaz ya la personnalité TV mama wazali ko sala ke mosala ekoba toujours ko sala mama lamu na kati ya la personnalité TV. Merci na balanti na biso nyonso en tout cas bozala toujours branché collé scotché ende na lobake pelele ba charge boko ba toujours ko consommer émission na bino avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours na masolo mapango. Merci lisusu na ingénieur Israël no sopro azalaki wana pona ba imanche mokolo ya lelo biso na bino tokoba komona na ndenge tomesana lokola nzambe azali kokoba kobatela biso ti na ti biso pe tokoba toujours kosala bino mosala ti na ti.